mbote na bino baye baso ba oyo bazwakali bakupe likama e inene na kwanda émission na ngai toseka avec Papa Ngwanzu Elongo libala moninga ezali guya lolendo te na libala solo batala kabisa leli finga babokilo bebeta basemeki na yo essentiel ozale mpoli kisi ya libala ye makofie wane banaka esengwa introduction ya émission na ngai napesi bambote ya mingi ya liboso na mon patron mon papa Pedro Kangila. Je salue Papa Pedro, mon témoin ya Maman Tete Ngolou na Kata France. Directement na Kimi Mbangu, notre coordonnateur. Papa Sola, père doublé. Pas ma passa. Je salue mon papa. Mbangu directement na Kimi na Regina Ngai. Là je vois ingénieur Tita au Tali Mobile au commission Nzambe. Mobile au Sekamata me kota ba prochette. Directement na zongi sous ndako ya patron ngai. Je salue Maman Tete Ngolou avec Libota, bébé Grâce, bébé Jemima. Je salue bino surtout nakati ya ndako. Na dira bino makasi. Na yidi bébé dira ngai. Mais mukolo kubenga na poto. Bomi tungisa mate. Kana report en chill. Point. Moi je vais côté de report en chill. Nakimi. Na uti ko découvrir. Moi mobali mo boye wesenga lukila bino ye. Na kombo ya chasser bois papa. Secrétaire ya groupe la mama. Secrétaire ya groupe ya mama Mbadi Osombo. Moi na mobali mo boye asali po secrétaire ya kufa ye a remplacer poste na ye. Nazana yawa. Donc il y a un secrétaire qui a pris la place. Donc solo anaye comment bomi muninga pour la place. Donc titre de l'émission na biso lelo comment chasser bois papa abomi secrétaire mamba de son pour la place. Bonjour chasser bois papa. Ouais, bonjour papa tous les boga mon ami d'enfance. Bonjour na bani konye sous kaso ya kola nanga sachet bois papa mchepa sur mon wa mikolo na ko mchepa sur mon wa. Bonjour na famille bois papa mobimba donc toza 42 na portefeuille na bana ko attaquer mba moko sinon donc eza moi faux na bani mba moko attaquer famille bois papa nyoso 42 mobimba na poto ba moto na bino précisément vraiment dans petit frère propre Brice bois papa para belge benta tambay frère donc bois papa donc ba onde ba za pena tout près na nga pena donc ba tikanga vraiment ya tout donc bonjour na bino nyoso chasser okomna kisi makasi qui c'est à travail, qui c'est à boulot. Comment ça qui c'est à travail, qui c'est à boulot. Yo évite. Na collation yo. Les jours ba collé yo. Lobi nango secrétaire ya groupe Mbadi Osombo akufi. Bande ko bolanda bino moko. Ba collé lelo. Lobi secrétaire ya groupe la mama akufi. Lendi ba tiye secrétaire titulaire. Bon, eza na ngoka ka mokano nzambe nde ya mettre ya taper à circonstance mutu alinge makambo alinge sala na batatu nga ezali na mouvement ezali ko ketanga eza donc le rôle soudan mo akene guerre comme ba mo ba adae ba yipsinga te zo ka fonction na tambola na ngoka baninga na yeka na latika fonction ya ton âme Abdul Karim Penal na motema na ngati lelo mwana mai olelo ya osakana te. Bonjour mbala moko na leke pa na ye moko mojalisi papa le mutaleka ba niveau mutoki mbwa ataki mi banda ti Djibouti mutoki ne mona na te maman baloso mo queen madame jalisi encore une fois merci papa na confiance au sala ngai mwana na sachet bois papa donc to bunda ka ndenga yo mono baki o continuer ka lit quoi ndenge salaka ngala bare mutu chasser okimi mwa muke tout bête na mwa li solo muke ya groupe la mama. Pour ça, on a dit bien que le groupe la maman, on ne salit pas même à 3 ans. Oh, you know, éviter. Oh, 8e année dans le groupe la maman, you éviter à Pangouan. Yo, boss, on tourne des noms. Donc, yo, quand tu vas briefer, on va te briefer, pour que tu vas briefer, yo. Non, bien, on a 8 ans à la maman.
na beti 8 ans na mama tozala no tongo yo yebi question to sa ba parcours na biso pa ko mitama 8 ans lelo o 8e année na ngana la mama batu to tangiana na futa ba to bundina ba bagarre donc mutu na nzela na ye mais ndenge to ya pena na ko préférer pena otangela ba komba ba te to beta liso na so kisi nini osadi te to solola kisi nini osali po okota mbala moko mbadi osombola kati ya mutema tous les nzonzinga okende yo zawana okomi secrétaire titulaire partagé na papa ngwansu biso zala wana na zonge lisu ya lobanga zala na 8 pendant 8 ans mo père azoye ko observer ngai takanga ba pesa nga non pena ba temps ante ba chance ante po yana moi créer ka batumo vu na mutumo bazaki wana pona ka kutindika te oya so ya te to tindika zonga kuna oya ya to tindika mais tana tuto kanga kaka linuka nga benga ngotana nyoso aleke na la mameza linuka bazoni kanga njoto yeso mais lelo tala ngai usache bwa papa donc na kombo na Yesu Masia ndenga ya olobaka ke donc kokende esali biso bien mo ya sakala te kokende na yo esali biso bien mo ba fanatique ngana vandika wana kokende na yo esali biso bien ya sakala te kokende ya nani ya brifi ndenge brifi alungwe na groupe la mama siko yango esali bino bien te to na yebisa ko déjà totanga na tangi koma mutu te ngana saka na maloba na yo kokende na yo esali bango bien po to bika mutu akesi ko na groupe la mama eza brifi nda alungwe na groupe la mama siko kokende na bango brifi esali bien seka brifi obane ko fina bango Pangwansu loba Pangwansu to solola biso watu wa fina biso ba te biso to ba soda yo ebike o na vanisa na kodo pena kodo ya sakana te rescapé nga bunda ba guerre à 40 à 45 baninga ba daya biso ko ba parachute ya moto baninga ba daya mais pas briefer dans mukie briefer le gars na relation briefer le gars na combo briefer akenda rapoto yo no kena ata braza pamba te ndenge mabete to loba auto mona na miso briefer na bakar yo na bakar te kozwa ya mutu ezali lokola ezala lokola ndeka baloba le panier circle elekaki nyanzela mutu azwi o akeye lekisiko panier koma na tour na biso bani ba oto yeba kala wana bazana na ba succès bani yo yebi bango baza te ngana lobi ke de briefer azali bani wa vanda koma mo te po lobi de ngana vandi wana parce que atabina mo ba fanatique lobi ke non kokende na bango ngana fandi na 7 ans 8 ans na yebi ba côté faible donc ba côté faible penande na yebi makasi ba côté faible na yebi makasi na ndebe na côté fort na yebi te na ndimite ya ba force mo tene ko ya wana benake te to arrêter moi mobalo isala te est-ce que au sala makambo briefer ça na la mama yezo comparer ngana ba tu poani te mutu wana comparer yebi ke wa sachet pour papa mona ina licencié en animation qui tirait administration et gestion des entreprises qui tirait na INA, Institut national des arts. Fier de moi, fier d'être animateur qui tirait, fier d'être artiste et comédien, fier d'être ce que je suis, fier d'être concepteur de projets. Moi, bois papa. Sachez bois papa. Oui. Nazali ongala sa kotangela nga wana kotangela ba mangamu wana tenga na fier na onga mona zana ngo mbala mo pe na pesa merci na papa na ngai papa na nga mafwa bois papa vie bifalo grand prêtre le ka ba niveau poto lelo 2 semaines lobi to komo ba ya mo pa ben pe na kita lobi te papa na ngwa kezo biso wa ba makamu to lobela te koleka net na ni papa vraiment merci na onanyo so sala pona ngai maman nanga Thierry Clémence andira ka na ba Norvège chassé to beta na mo di solo muke koya na yo na groupe la mama ko s'imposer ngo poser le nini ya malam oyo porter par rapport ya secrétaire wa kufaki wana na biso kenga na mo na ina nando yoki oyanga la salle d'administration et gestion des entreprises qui tire ton père atalaka tété soda wa katani soda nini parce que nga déjà na zaka au moins place wana yo loba wana za betelo skoli solo ouais na ngaka na zala wana déjà boye elo frena moi ba makamwa na tana po na zala makamwa chiki on comprend donc ça le cas une année na la maman déjà va comment proposer un poste mais ngana za consacrer na makamwa chiki ko ça j'étais ko beta 6 ans na université ne biso ba sache bo papa il faut ko ta balula il faut benta bois papa lia il faut nzela ça beta la ka yo yebinga mono bien et à juger muketo consacrer 6 ans mo kanyo te na consacrer makamwa chiki ya bwanya na nga sagesse na nga ba o bazanga ki to bazala ki yo omona la mama ya kala wana na ya lelo yo mo sa mutal boso beta li solo ya kala na ya sika ya lelo et ça yo pa ngwanzu
nga biso to sala na la maman nga beta 600 na maman na monelo te mais nga la salle pas même na ça pas même à 3 mois ta que secrétaire général mouvement yo momona omoni yo mo combien de PIB comment les cas combien de combien makamwa na fongoli oyaka tournage oyaka ozalaka. Excusez pardon, mon message moi kotia wa ngai ladi ala guerre to tourna e question azalaki mwana nanga to moni question mo awa ala guerre bika na ozalaki mwana yende abengana yo yango koma pamba de sombo ngate pa komi message awa nani ngwana ala guerre akomi message no ozalaka mwana na ye ndabe ngana yo koma pamba de sombo te ngana ebina ngaite oh ngana ebina ngaite oh zododo ala guerre obi ala guerre na ebiete papa soki na zala pa no yo ebika yo bengana nganga me ngai nde na abunga na ebina ngayo te ngana na ebina na ko tanga école na ngana l'équipe tina koma le place na zabu bani na ebina ngayo te yo mto yebi ngai lo wa yo yebi nga ba moto na lo wa yo za fan na ngalo kola kaka ndenge zala kaka papa maki fakidio ko sanda papa nyoso na pete andira ke aba no kuna yo yebitala kama kamba lo belanga yo yebi makamo otongo ba na tuna sous question moko na tuna question moko soko répondre nga pardon vraiment question wana en tout cas nga mo kusala nga pasi makasi na mutema chercher comment na nzonzingo zate na nzonzingo na zate mais briefi ozoboya briefi nzonzingo comment aboya kuti nzonzingo mususu wana ndisika ndepena ndisinge otuna omoto biso to yena mouvement nga ya kata ona yena mouvement na la mama nga na yaka na ba mangam nanga senze ni yobeka yo yena ba mangam nanga itongo na komi wana bojuka na répéter deux fois premier séance deuxième séance na lekemi sokozonga kana zonga émission en pleine émission vida wenga ba benganga ba bisinga ba bindenge sana le kobandaka ka lelo afo lekemi falo otuna mouvement otuna mouvement ndeni bon eloko alboso baba no fweni ba monanga to kutana na batu mo quelque part mutu mo quelque part nzonzingi ya yo beta nga na yo beta nzambe kolongwano esali biso bien moko que no esali nga bien moko otengami asakala te mama kolongwano nezinga mo pele esali nga bien moko donc kolongwana yo esali bango bien mutaketo mutazua na osolo na yo na obengisa ye na oketina ndako na ye président Brifi là je salue Tati Linda Losako je salue na roya na ndako to beta pe masolo na yo to solo to oui pangwa yo ka ngala olobe kolongwa ya mwana mai na bisa Abdul ndenge ka kufesa nga bien moko ndena donc so banda Abdul donc banda Abdul na lobi kolongwa na yo esalanga te to vano bien non to vanda nan donc yo sepela kufa ya mutu te bonzambe mutu alingaki so esali bien na nani na Brifi to nani potala deux personnes mutu moko kufi na moko lungwe groupe so nani esali bien balongwa ba miso pe ba balongwa biso ya okuta ba tunsto kutaka na balongwa kala bakenda balongwa bazonga kabani biso ba président zigura to bazala wana balongwa oui ba président muyombe gauche bazala wana balongwa champion ba papa Sudia Tamaniata bazala wana balokenda doto ebele abatu ba Nadine Moma ndira kabani no asala wana ndenga mouvement yo voyage so na ndenga ba mouvement balongo quand on œuvre dans mon vieux to zala na yi vieux kuta ya pena go quand on œuvre dans ya bu banini kimbangu œuvre dans ya bu aina ifso quand on ya bu na mouvement pesa panique bangwanzu Evweda panique mon rappel ça la mouvement tangwaya. Là je salue directement docteur Munene Prince Kianza papa docteur Prince Kianza yata o prostate ndengini le dia yo na nzotu so kubengisie directement aza docteur mo international on appelle la professeur na boka mutu na cité zelana no maître ML Baptiste maître Chido la captain donc maître deux fois ML Baptiste maître Chido la captain deux fois maître donc après mission wana donc tina monka dini mwinda mwana ngola ya tongo banino bosolo la tendeng bolo émission yo donc na tous les missions répondent sur bon ko émission sur katana ko kitsope donc invité na doit ya boka te te faut je na personne émission na personne ta libanga na so boka yo sur katana libanga émission yo Maman Thierry Clémence en direct na Norvège des fois bambote na yo papa Jean Didier merci Monia. Papa Mike
depuis nakati ya Afrique du Sud. Brice bois papa fois para belge na ndenga ba Belgique wana banini l'homme de Dieu HD bois papa donc armée bois. Yo mona ko muyombe gauche. Mona bambi. Merci. Tala. Oyabi. Sexy. Non, tu le gars balé sexy quand on attend là. Pi. Muyombe gauche. Tala. Asa nini? Ça la buzoba moyo sakalate ala muta buzoba ya sakalate muyombe gauche ça la buzoba na biso à la paire pa ve Freddy Mbalio Sombo Mbalio Sombo kweni madaloba parmi bana na yetu abimisa muta sala buzoba lokola muyombe gauche azate on a biso bon biso banga bozo kabino moko donc muyombe gauche asala la buzoba ya sakalate mama omoni muyombe gauche chapeau du Congo bato yabi. Même le ministre Charles Mbutamutu na Katangaba ayebi même aucun espace sur des moutons tomo gena mo city moi ba mode de la fin na yo par rapport ya batuto bazolanda yo ouais batuto bolanda ngai donc sachez bois papa muchopa sumu wa tom subo za bezo pe ba contact nanga oui ouais bokolu kanga na chaîne mbamo chaîne nanga YouTube obeti bois papa Monde TV bois papa Monde TV wana ne bozwanga pe intégralité makamnanga ou soit tu contacter nga na plus 243 89 64 14 850 soit au betika na Facebook au betika sachez bois papa au monanga to resolo vraiment to développer sakanate donc biso to zawana ka to continuer ka chemin on va monter na yo mbala moko directement te ba monter na pesa na sepela ka kolongwa na esalanga bien moko mbamo kolongwa na mbamo atingami donc olungwa na ye brifi ka lolo lungwe otengami e wona ni misusu brifi salo so pas mal de sombo otengami ya sa songa nde biso kuna ya so lungwe pozonga pozonga banini atala ngonga biso tala ngonga biso kuna tala ka ngongo longwe na ngonga ni tema na batango donc mabanga mibale moko mibale te donc batu tout bo soutenir sachez bois papa bo continuer ka soutenir nga bo continuer ka komelanga bo continuer ka opesa nga mo ba suggestion na bino ba côté positif ta que négatif ndenge zala kaka donc et ça la biso bien moni sans remarque et ça la capénate biso ba artiste to nga moi trop net biso ba sachez bois papa moi na ina que je suis licencié na ina le qui a brifi continue ouais petit frère ouais petit frère nga doit yo ba mo lo bamba de sombo et ça apeka boy oui mutu mo azala éternel ati mutu mo azala éternel azate mutu mo azala éternel ati papa makifa kidioko sanda papa nyoso na pété na bandira nino frère nok bois papa le puissant Fabrice bois papa para belge benta la sublime moi donc moi ayaki donc ayaki solo là ya sakalate donc ML Baptiste maître déjà en bois kakio donc na mono ucho komela lo wala direct quand tu œuvre d'art vient dans un groupe ou appelle ça panique mon revue autant ya œuvre d'art quand tu tande bela batu balanga bakima yango na vite lo wala ya diebo donc jini mwinda mwana Angola tina moka donc ba ça lourd mwana ouais lourd d'Angola mon ami de tous les temps de tous les jours proche nanga bena lourd R9 d'Angola merci na moi mai na nyos to sala pour na ngai ndeko na donc non sepela na vraiment ming na mbote na batu nyosu bolinga ngati batu nyosu bosepela na ngati me bo mesana na nga ndeka mikono na roba kolongwa bine sala nga bien merci vraiment à tous les fanatiques, tous les téléspectateurs qui sont en train de te suivre dans ce moment. S'abonner massivement à votre chaîne Pedro Production Grâce TV. Pedro Production Grâce TV. Moi, je ne pour la pas Pedro. Pas Pedro, on a salaire pe awa na epto moni sous figure ngo banini ba koteri ka ba pango nzo azala sala koteri. Na lo bamba mo pe ngana zota yo so na ote na zota yo mona ote na mona. Te to na émission so lo bamba la père. Pour ça sola ba kota ba sanga ba koteri ba tindi kanga. Wana producteur. Moi c'est moi vous allez na wenani. Na émission. Moi nan na babine de la presse congolaise autant kombo na yete awa wana autant kombo na tewa merci koteri
bato bakotanga eza mwasi mwa basalaka awa boye merci nani président solo bakotanga oyebi lelo liso yo na yo déjà osonga pale père na songi pale oyo eza ya liboso te toleka sololaka na bango basosanga bien tosa mosalaka ya bien banini ba oyo bangwanjo bakotanga bapangwanjo bakotanga ti lelo merci eza ambiance na lobaki yango émission na biso to se défoulaka tubimisa oyo eza caché mona beti biso ba mail bra na cordo sur la page juillet tita la guinée le côté tita la guinée ça sera la partie tita le boga mon ami l'artiste de Faté réalisateur émission de Faté papa Lobi Andria na mon chef nanga chef merci s'abonner à Pedro Production Grâce TV. Là je salue mon papa, mon patron, mon mutafuta ngai, mon mutapesa nanga code Ernioso, papa na lembi biaki. Papa na lembi Ernioso sola kezwa code pamba bango na ba chaîne bango ba futa ati. Biso a na Pedro Production to futaka. Tozo un salaire. Toujours salaire. Merci papa. Bako de soya na zo bako di kende zonga na okende zo. Papa benga na poto. Papa Pedro benga na poto. Papa na okimate na zonga. 2 semaines papa na okimate na zonga. Papa na zonga. Na passe na mona na Congo. Papa na yiku ne sika yozali. Na komi pena zongi papa ndeno kimela yo ozota idete no kima yo moko mate to tala mbojo sa wapi faza poto ngai merci wana libanga patron wana libanga papa wana papa na saluer mama tete ngolu babina bo santé mbangu na ngola grande sœur na ngola ya wivin mangete ya baleki ya directement dans l'Afrique du Sud. Il y a Mike, dans l'Afrique du Sud. Docteur Prince Kianza, papa, je t'aime. Ingénieur Tita, image à qualité. Mon top, image à soin. Mon son est bien différent entre Bissona Bango. Ingénieur Tita, bien de Makambo, Mobala Pem, Mbala Legin Tabachet à Nelengi. Autant Mobalo Commissinam, Nabo Santé, joli Kabangu, Nakatia. Lubumbashi, je salue là où vous êtes. Nasuga naye. Tozana papa oya leki ba papa nyonso. Kombo naye papa Pedro. Tozana papa oya leki ba papa nyonso. Kombo naye totela mamke jana sita. Tele misabiso ha. Tosilana na suka. Tosilana. Moi c'est bon ya oteka pe kotal sa petaille quoi ouais. Bateau préféré tikeli bango espace bango ye. Bagaso bazalaka na afaya longwa bango yo ba kumbaka char commandement bani biso. Ba kumba char commandement. To soit mon question. Moi 3 personnes au bas s'appelle ça on a vie artistique. En dehors il y a membre de Sombo. Moi 3 personnes 3 groupes mon open ba président est bien. Ba otala pena mstala na bango tali pena na poko aboye o sepeli 3 groupes mo pena bien ko za la fin pena do ya liboso za phénomène esobe leader phénomène esobe oui donc pour na joie biloko mo biza na katsuana na kata moi pour otala mo bimba samba manioko fruits pena bano tangela ba komba batu bwendeni oui deuxième ouais ya mi bali vraiment donc président Caleb Toukebana vraiment par président Caleb Toukebana par rapport à l'idéologie. Oui. Troisième, vraiment, donc. Troisième, tout va t'es bon. Troisième, on a un groupe les gars lundi. Vous avez un président moko. Tes groupes à part la maman, on a une icône. Tu vois qu'on t'a gagné on a une icône. Na même un groupe monsieur lundi té. Voilà les autres qui ont moko. Mama Tchekonyo so bazawana. Ba président ba réseau bazawana. Papa,
Papa Lobingo, oyoka. Ouais, groupe le lundi biso mo groupe la mama. Na bibino chaque lundi na 21h45 na Congo Web TV, mardi na 9h30 na Congo Web TV bo intégralité à sachet bois papa, vendredi na 18h na Biso TV. Ah mais on peut monsieur banda moi on peut ça moi babylon na biso 4 heures c'est impossible na ngoka moi programme kaka vendredi na groupe moko etikali na bi moko to silisa. Groupe la mama ya mama mbalo sombo na tiki. Na longola ki la mama. La mama. Groupe moko. Te anga na mona. Ba réseau pesa amsa malamu te. Na ebiete. Macheko. Na ebiete. Ah! Kikedi. Na ebiete. Muyombe gauche. Te ya to ane niveau mo wana mo na perte. Ya do ya na biso wa ya na biso. Ya na biso. Na ndenga parler ya na biso. Do yo de groupe otangi wana Président Isobe, président Caleb Essine. Je peux retangler la so na bi tom su ona wondi mapala kati no pe bon na ebite na scène. Groupe alage. Na ebite. Groupe de beste. Roi de beste. Na ebite. Série Konzo. Saga de la catation. Na ebite. Merci ayebine bango te. Bon otanga pour la nini. To otanga pour la nini. Na suki libanga vraiment wana merci la bien tout. S'abonner à votre chaîne Pedro Production Grâce TV. Chassé, tu penses comment mouket? Moi improvisation moi mouket, bah toi découvrir Chassé. Na yibishi yo. Ai sende kunangai. Yo utelu ende kunangai yo. Na na zulu bali yo kama tu fande lingai. Na zulu you fande. Te makona nga makono. Makona nga makono. Omagana na lo bala ndeko bango. Ausani. Mba kulia utira te. Na beaucoup la yo, na laisse yo. Na on a bon. Moni sukoi. Ni beta. Na na zadia wa yo uringu kenu de. Merci.